Niveau na yonde eza niveau yosera yo na tono pende kende ba Congo ma mabe penza yo moza ton non tout le ba pe vérité to ba ndesi ba yebi plutôt parler olika tout monde cracher moi mso yo bimisa te oh là là bon voilà to comme na suka tina kuto contenu monsieur eza parce que ye moko Karinya yo ba d'ailleurs za pena mukala yo pena moi mbinga moko ya pamba vraiment za nango siko ndimi yango zoma te ke age oza nango te oza nango oza pena chiffon. Ça pena tono pena ba kendo sombele ça mais ça na vide ya solo kasi na finga yoko oza pena tono vela te oza pena tono je crois que to katara émission pour que bien pour na moni comment manquer na respect telema voilà quelqu'un ici énervé ngaza bilobela albara tellement trop bilobela ni ki ndinga mabe pour ça toza tobe ba valeur nini bonga plutôt valeur tono ezokende donc comme on soit na voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission quelqu'un ça sert à rien de continuer l'émission botika ba biloko wana ya kumisa bato yo ya mbinga yo zo kumisa mutu moko boy l'union fait la force. Il faut qu'on attaque bango ko silisa bango pena carrière tina suka. Tineka ko finga ende ko finga pour tout le monde a pardon bo senga wana et ko apporter les biso le côté. C'est que là, c'est que bozo la soma babe. Po bino bo collaborer na ba artiste basila. Donc bozo luka boya pembe na biso po fali pasila. Toko ya mbabino te boko tika la ko poussa na pembeni ya falite. Est-ce que biso nde toza banganga oyo to botoli bango kisi o basala la succès? Contrat bo signa ki boganga 10 c'est sili. Bino bo sala musique ya logique, bino bo sala musique ya bisimba simba. Parce que contrat 10 est sili. En plus ba 10 ans na pesa la oluko renouveler simba na wesote. Donc bozela kaka bozaki osomba bandaku na babova bandaku na babandal na miniti yo bokomi batu ya osomba bapale na bamombele seke bozokende pena na kosila ya suka tozongi mosusu mokie tomonaki délégation ya bamusicien congolais oyo bakendaki koprésenter donc bakendaki korendre dernier hommage na bango na DJ Arafat mais tozelaki na kati avion na tomona ta héritier Watanabe Motona Tembe, tout le monde a fait rigola, tout le monde a jibé piana, oui, ensemble déjà tout le monde avec na Dubaï pour na tourner na yakenda au sala, mais tout le monde qui bangote puis na surprise ba sali biso tout le monde a bango na anniversaire héritier, oh bazo le la DJ Arafat kuna bango koto na fête, et la qui c'est inoni. Wana zanati yozol ko imilengai. Oya même tout munene boye ozolo ba yoza Congo ya za liba. Nathalie Karine liba. Libanda ça veut dire quoi? Ezana avion moko international aucun piana matate. Mais comment on parle c'est la logique aux aventuriers kasi yango tolobi batu ba pe maki makelelo nyo surtout ezoloba mawa ezalaki nango te ba uti so Cameroun na bango ba ya Kinshasa boy ba yo provoquer ka batu donc bokenda ka pe bozwa ba micro na bino bo posa bango pe ba question keloko nini esali mboka ezalaki kimia bino boye comme bosala kimpiaka boembala moko ko provoquer batu. Bon, là, ça va image pour promettre biso à Cameroun, bosala qui plaît. Ti lelo image ezate, to mona ba ole ka TV kaka ya ko finga batu na ko finga batu. Na ebite musique yango oyo, soki succès s'il faut ko finga batu. Bon, premièrement na nunga na gloria to wela na sope loka malonga te. Eza na ngwe loka malonga te, eza kaka ba ranking entre bango na bango basi, bango na bango basi. Ndenge ba msupe na fimbu ba yoka na kana ete. Donc ngana lata kaka ber wana ya ba ranking mo bozalaki nango yanga te bon to tala to bi to sala musala moko ndeko nanga gloria ba finge to na internet makambo ba finge lokuta sur lokuta de A à Z o mona pena ba garçon mo ba soliste o sala émission mobimba pona critiquer ka gloria za journaliste to ni mapete ke gloria ndenga zana bazo finga biso to zana to tala ka ba finga gloria. Et bah dénigrer gloria, zanati ba baby c'est la biso musala. Il faut ngana attaquer, na défendre. Mais oui. Ah, baloba l'union fait la force. Ba soki ba ozala di africain, ya ba artiste baza riche. Oh, comme ba fali kenda kawana na Google fandi.
Mais pour moi, on a besoin de comparaison. Ah, Fali, Jésus de Niance, pour comparer à tout le monde. Oh, Fali à l'équipe Moussika. Jésus a un bolo barana. Yo suis comme moi, Jésus que nous vivons bambela. Yo suis musicien. Mais ça, les babé à mon nez, oh, ba musicien, bah ça là. Comme moi, Jésus de Niance. Yo suis Jésus. Bino pena bokamu sanga. Aussi comme moi, Jésus. Oh, biso to bonde la ravato lala. Yo suis que nous mi pesa comme dit. Bon ça l'attention hein. Jésus wanaza mutu na bino ya ba sekite ya. Oh, boni boyko. Mona Karine Mokonzi andimi Fali Ipupa. Naza na tana ya répondre ona makambo ya mwana na Karine te. A continuer ko finga. Ba finga ga Fali akitaka te amata kaka. Siko lelo ye pondi mafali. Siko kondima na yo oyo ye ondi mafali na minute oyo. Siko eko apporter Fali nini? Parce que herbo finga ki azalaka toujours au-delà. Osa comprendre? De bofinga kaye ya salaka fierté à Congo drapeau Congo kune pepa ka boy. Et pepa nango ka boy. Siko lelo ye ondi mamuto yo silisi lo poso na kofinga. Boko to ana besoin fallait azalaka na babiso. Po babiso to abato soki ozolo bela artiste aza toujours likolo artiste aza toujours international. Bino bofanda na ba musicien na bino local. Bobetaka musique ka ya awa na Angola bomonela na Kenya. Po Kenya bagenda sans visa. Angola po kende nzela lufa olele bapuku no azambo meli ba mayebele bisitie kokoma bokote. Oza kompa oza pena aventurier pena oyambinga mais valeur nango zo pesa te. Oza aventurier ba voyage bele minene ngana sali ngana kenda kande na ski na zongi. Ozolo bape na minute oyo yaza libanda neti kuna libanda ngonde mbongo esopanaka yazo lokota. Mutu te na expliquer yo Nathalie si yo peut-être. Est-ce que yo habite que na France batu balala penza? Oh, ozana la to la li penza la na France batu balala pe banzala bazali. Kabolo ba pe paza mbembe ya na pa ke bisonda kuna. Komona ke honte. Ah, na habite soki batindi yo. Soki batindi yo ya otinda na habite na okate émission na ke na telemia. Akosenga beskize. Il fa fukama. En plus beskize albosa banda ngo pa falite. Abande pa wera. Bango bawanga na wera ti. Ke wera ndabi mise richete, wera riche mutabi mise ezarajibe. Babanda na kosenga wera pardon. Ah. Bino bo sote mbala moko fali na ndeni. Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Voilà, bienvenue sur votre chaîne internet et Congo Température. Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'Ambou de prix Allemagne. C'est bien moi Dorcas Boulokoko, la branchée de la presse congolaise. Et je suis Priscille la plateau Nabiso. Naza Bongona Ken, puis on a Pito Palais, Oyowa, puis d'abord, avant de passer même beau, te trop féliciter. Comme on a un bébé Asika, bébé Asika, Oyo, madame Naye, Aotiko Bota, tout le monde va comme bimi ebele, bamisou apprécié. Petit Ken, Pito Palais, Missou bébé Kenaya, donc le tout découvrir en haut. Et là, on a Ken, un grand merci à Willy Moucheni, le code mondial. Et merci à Yadrisha Motomètre, Beba Zibeba, Jano Bamba, donc Nakata Paris, Namoni Christian Benabe, grande puissance Nakata Bruxelles, Namoni Lissousou, Toto Rajabou, Zozoué, Toto Rajabou, donc solo la poisse solo la yo pour yo qui combo dans le na mesina robor mo qui combo dans solo là pour basola. Merci beaucoup à Yolande Dikando. Moi c'est Mbongo balobi moi c'est Mbingarito. Narata Milouz wana Yolande Dikando. Ken Piana d'abord félicitations. Ouais, merci. Premièrement na pesi na mbote na maman si déjà m'apata ma pasteur, maman pasteur en tout cas mbote na prophète Emmanuel Dodi. Mbote na prophète Moïse.
Donc basali ya nzambe nyonso tout batiaka biso na mabondeli bambote na bango na premièrement. Moni bébé sikaye. Oui, bébé sikaye, bébé sika, bébé sous le kauka, donc bébé moko ya bien. Ouais, bébé sous le kauka, donc il y a une bénédiction, makambo belé ya minene tout ça. Mais bah tu vas déclarer bah week-end puis nos okola, pas aux bota aux okola, au qui un peu qu'on changer comportement. Bon, soki mota boti nde il faut changer comportement. Est-ce que na boti na botaki pour na provoquer ki batu. Nga na boti mwana c'est normal na boti esili. Ce qu'on a changé net ndenge nini. Moi na vaya na mokili père na bango azalaki mutapito pale. De nazana kati ya pito pale na finga ka mama mutute na yibaka eloko ya mutute. Donc ngana na kati ya monde ya vérité polele. Parce que yo yebisanga na changer nati koloba vérité. Pour na changer na bando sala émission ndeni. Ya ko bondela batu bakabela ba chemise na ba ketch. Est-ce que nazangi ba ketch na ba chemise? C'est ça. Voilà, Ken Piana Pitopa les lots, je crois que l'émission a le fait comme à 45 minutes ou bien 30 minutes. Tout tu comme na réconciliation na yo na Glorio Langi. To yebite na nyango asangisa kibino to bino morbo vandika bobino ennemi pe umeli to kende no to yokala. Bon, premièrement na nunga na Gloria to wela na sope loka malonga te. Eza na ngwe loka malonga te eza kaka ba ranking entre bango na bango basi ndenge bamsupe na fimbu bayoka na na ete donc ngana lata kaka ber wana ya ba ranking mo ezalaki nango yanga te bon to tala to bito sala musala moko ndeko na Gloria ba finge to na internet makambo ba finge lokuta sur lokuta de A à Z. On a pena ba garçon mo ba soliste au sala émission mobimba pour nous critiquer ka Gloria. Gloria za journaliste. Toni mapete que Gloria ndenga zana bazo finga biso to zana total ka ba finga Gloria. E ba dénigrer Gloria zana ti ba bebi c'est la biso musala. Il faut ngana attaquer, na défendre. Yango ko zongi la Gloria. Mais oui. Ah, baloba l'union fait la force. L'union fait la force. Il faut qu'on attaque bango ko silisa bango pena carrière tinasuka. Mais Ken Piana Pitopa les ceux total ibeli kambo ezekende to moni marque house ko to ya finga Glo langa finga mais ceux to zongi mo sima mukena bilili muta bandaki d'abord makambo na liboso ezalaki marque house na bandaki Glo yolangi et puis relation avec Glo yolangi na fait rigola ici là parce que le roni no la musara bango ba finga na kara air nyos kasi yango tolobi batu ba pe maki makelelo nyonso tout ezoloba mawa ezalaki nango te. Bauti so Cameroun na bango baya Kinshasa boy bayo provoquer ka batu. Donc bokenda ka pe bozwa ba micro na bino bo posa bango pe ba question. Kielo koni ne sali mboke ezala kimia bino boye comme bosala kimpiaka boemba la moko ko provoquer batu. Boye la so ba image bo promettre biso ya Cameroun bosala ki plein. Ti lelo image ezate to mona ba ole ka TV kaka ya ko finga batu na ko finga batu. Na ebite musique yango oyo soki succès sili faut ko finga batu. Est-ce que biso nde toza banganga oyo to botoli bango kisi o basala ka succès? Contrat bo signaki boganga 10 c'est sili. Bino bo sala musique ya logique, bino bo sala musique ya bisimba simba. Parce que contrat 10 et sili. En plus c'est ba 10 ans na pesa la oluko renouveler simba na wesote. Donc bo c'est la kaka bozaki osomba bandaku na babova bandaku na babandal na miniti yo bokomi batu ya osomba bapale na bamombele c'est que bozokende pena na kosila ya suka donc c'est ça. Voilà, Ken Piana Pitopa hein. Christian Benabe, grande puissance, c'est Toto Radia Boumoua, na maman et nana, hein, mon nom est Didier Piolo, na kati ya Paris, wana. Mais Pitopa, les tozongi mo susumu kiet, au monaki délégation à musiciens congolais au Bakendaki qui présenté donc Bakendaki qui rendre dernier hommage na bango na DJ Arafat mais tous là qui na kati avion na tout monde ata héritier Watanabe motona tembe tout monde fait rigola tout monde jibem piana oui ensemble déjà tout avec na Dubaï pour na tourner na Kenda Rosala mais tout monde qui bango te puis na surprise ba sali biso to monde bango na anniversaire héritier oyo bazolela DJ Arafat kuna bango koto na fête et la qui c'est inoni. Ba équipe ezalaka ebele na mboka mais équipe nationale ezalaka moko
ce qui compétition moko eza libanda o ezo senga équipe nationale ekende ko présenter mboka libanda bako pona ba joueur à équipe nationale ba Trésor Mputu ba Meshak ba Matam puis tout ça ba kende libanda ba représenter mboka ba o pe baza ba local o ba betaka na ba division AC bango batikali ya robeta na ba veme na ba stade de martyr et bongo bozo zongo eza mabe bango nyoso ba betaka balle parce que niveau ya balle nde keseni ba o bazo beta balle ya likolo kuna eza balle ya ba Kofi ba Fali ba Weranson ba Fabregas côté o pesa balle ya ba héritier na batu na ye wana nyoso tu ba yaki anniversaire eza nango pe mabete yo yebisanga te ke batu nyoso tu wana o ba yaki anniversaire mutu mako kai na Fali na succès azali. Donc eza makambu ya balle soko moni matanga ya oya ya ba ivoirien ba bengi si batu ba représenter mboka na biso na Côte d'Ivoire ba ko bengi sa bato baza ya équipe nationale c'est Bill Clinton, Kofi Olomide, Weranson, Fabregas, Fali pour pas gardien na biso ya terrain o sala ke bien kotate siko soki bango ba kendaki ba o pe batikali ba beti na bango awo mabe zatia hein? Donc voilà, qui a une peine à éviter ce qui est héritier na Ferrego la basala au nini tu comprendras pour remettre le niveau car au comité de niveau au sang na glo l'imprimer lobby ils ont fait la force donc car pour na Ferrego là vraiment bateau bozo landa pito parler en direct il y a Congo température beau comprendre beaucoup ma ken piana to côté na moi actualité sur le net to tu comme on concerne biso Karine Mokonzi o mi benga bongo autorité morale. Il y a internet mobimba akumisi Fali pour pas ko ba Fali pour pas ndé mutazo sa la fierté ya mboka na biso libanda eza nini même il engage na yango biso batindela so ba bureau date même il engage na yango te côté la ba cachotte siko ye kala wana zalaki wapi po azala na même il engage ke biso ofingi muto bosali soki kenza ya kofinga Fali yango Fali akitaka te Fali aleki ba patron na bino na musika obike mwana Fali ka makosis bandako papa ne asombele Jésus de Niansi ti akokufa somba bandako ya azana bandako ya niveau wana te siko muto mwana Fali kuta leki ye na ba bien mais mutabongo boluka bo comparer na Fali o aza le père bandako makosis azana ngo Jésus de Niansi ti akotika musique ti histoire ne sila aotika lozana ndako banda kwa net ya makosiste Fali asombela mwana makosiste talanda ku ya munene na France onde kona biso même na Kinshasa azata na ndako ya bongo te depuis banda musique même na Kinshasa place ndako ya mweshe asomba nanu ndako ya bongo te mais boko fanda na ba émission na bino bozo sala critique bo sala ba comparaison ezape mabete. Bon comparer Fali na Mutuboy, bon comparer bango c'est normal. Mais basa la marambu ya minene o neti Fali nenga salaka, poton di bango ton di pe ba comparaison na bo salaka. Ba comparaison moko inutile, batu ba fanda balali balamuki, bo bando sa ba comparaison moko inutile. Ba comparaison moko mutu na makolo ezalaka te. Ti lelo nga na comprendre te soki ba comparaison o bo salaka Fali vraiment boye. Na Jésus de Niansi soki ezaka bandoto na bino bolotaka na butu na yebaka te mpona ndenga normal boba baza bato ya comparer te Fali aleki na succès Fali aleki na beauté Fali aleki na ba relation Fali azwaka ba contrat baza niveau moko te Fali batiaki na ba panneau nyonso ba panneau na monde entier au monde na place bazo afficher ba artistes africains les plus influents au monde na photo Fali pe ezalaka wana et ba artistes africains les plus riches. Au moins Fali azalaka wana. Et soki ba ozala di africain ya ba artistes baza riche. Comme ba Fali kendaka wana na Google fandi. Mais bon mon abino bo fandi comparaison Fali Jésus de Niansi bo comparaka mutu mo Fali aleki musika. Jésus ango bolobaka yo zwi kombo Jésus ke no bibambela yo za musicien. Mais za libabe ya munene ba musicien basala kombo Jésus de Niansi yo za Jésus. Bino pena bokamusanga ozwi kombo a Jésus o biso to bondela ravato lala yozo kendo mi pesa comme di bosala attention hein Jésus wana za mutu na bino ya ba masekite boni boyko
Voilà, puis tu peux pas les répondre à la question. Comment on Karine Mokonzi, Andimi, Fali, Poupa. Nazana tana répondre on a makambo ya mwana na Karine te. A continuer ko finga. Ba finga ga Fali akitarate amataka. Siko lelo ye pondi mafali. Siko kondima na yo oyo ye ondi mafali na minute oyo. Siko eko apporter le Fali nini? Parce que herbo finga ki azalaka toujours au-delà. Ozo comprendre? De bofinga kaye ya salaka fierté à Congo drapeau Congo kune pepa ka boy et pepa nango ka boy siko lelo ye ondi mamuto yo silisi lo poso na kofinga bo continuer ka kofinga ndenge bo finga ka poto mona pardon bo senga wana e ko apporter le biso le côté c'est que bozo la so mababe po bino bo collaborer na ba artiste basila bozo luka boya pembe na biso po Fali pasila toko yamba bino te boko tikala kopusa na pembeni ya Fali te poto ana besoin Fali azalaka na babiso po babiso to abato soki ozolobela artiste aza toujours likolo artiste aza toujours international bino bofandaka na ba musicien na bino local bobetaka musique ka ya awa na Angola bomonela na Kenya po Kenya bakenda sans visa Angola po okende nzela lufa olele bapuku no azambo meli ba mayebele bisitie kokoma bokoti ozo comprendre mais muto azora ba contrat zo mema orchestre États-Unis Canada na moi moko ba sala ba tourner plus de 25 concerts après bozo pe mbanga na bino bozo loba pe na mbanga na bino bo compara pe Fali na batu mo boye oh ba pe ça pas même Jésus respect. Mais Karine Mokonzi qui claire à l'obaki kalobi, je crois que Kenzo, Christian Kenzo, au retour de Bissouma et Sikawana kalobi, Anati n'a pas photo na Fali, Anati n'a pas vendu na Fali na Fali, et là il y a le bikara oyazo mona. Donc Aza oyazo mona reconnaître que a finirani Fali mais Fali en Liban, pas Karine a mis toi Liban en Broyo na Congo. À comprendre que Fali en a fingara azana marambu. C'est là. Yo sala nanga émission zo ba Karine a Libanda yo zana Congo. Ngana amasa na hote d'avance wana ezana ti yo zolo ko imilengai oyambe mutu munene boye ozolo ba yo za Congo ya za Libanda ça veut dire quoi ezana avion moko international aucun piana matate mais comment on parle la logique oza aventurier oza pena aventurier pena oyambinga mais valeur nango zo pesa te oza aventurier ba voyage bela minene ngana sali ngana kendaka nde na ski na zongi ozolo bape na minute oyo yaza Libanda neti kuna Libanda ngonde mbongo esopanaka yazo lokota botika ba biloko wana ya kumisaka batu yo ya mbinga yo zo kumisa mutu moko boy na kumisi mutu te na expliquer yo na talisi yo peut-être est-ce que yo yebiteke na France batu balala penza ozana la to la lipenzala na France batu balala pe banzala bazali kaboloba pe pazambe ya na pa biso ndako ngai komona ke honte na ebite soki batindi yo ya tinda na ebite na okate émission na ke na telemia tona ba question za normal yo voilà donc puis to pas les énervé yo limbisanga kozana énervé te to en direct ya Congo température na boy ba fanatique na yo na oyanga ba commenter ma bé ba loba ma bé et ça on peut question à candidater juste yo za ba fanatique ebele koza na ba fanatique yango ebeba yo nde ozobanga ke ba fanatique nanga ba fâché yo za fanatique ba fanatique yo fanatique donc mara ma bé to linga rote ngana ande na ba fanatique ngana koisaka bandako ya poto na kao yo zo oluko se mesure yebi pe ko mono comédien ba to poto nazana ba fanatique ebele ngana pese yo yambe mutamunene ozwanga neti mutamuke. Voilà qui est un plutôt pas les tout le bon moi les cambo qui est pour yango essayer de ranger ba tout le monde qui fabriquait la signa qui fallait pardon mais pour fallait andi mango ba médecin musu ya fali ba boya ki yango mais fallait mo quoi qui ko dénoncer en candimi par deux à Fabregas et puis Lelo Karine Mokonzi ngazo reconnaître fallait pour est-ce que fallait pour pas lobby ba ko le que oui andimi que Karine aya pe na F victime na e est-ce que ba réponse signon son abando peso depuis début de l'émission. C'est que yo zo kangote. Yes ko to luka aya na no pembeni ata afali yango e bandana ona ndenge ni yaya pembeni afali aza courage yango na ndeni. Oneza biloba loba na bango ba sala ba émission akosenga ba excuse.
ye il fa fukama en plus beskiza libosa banda ngo pa falite abande pa wera bango bawanga na wera ke wera ndabi mise héritier te wera héritier mutabimisa ezara jibe babanda na kosenga wera pardon bino bo sote mbala moko fali na ndeni mais c'est le bagi abi aza fruit wenge lo sote bon mone faut pas bagi la zamba mutebimisa ye aza penza mona wenge wana ye moko karinya lo bagi d'ailleurs aza pena mukala yo pena mwa mbinga moko ya pamba vraiment zanango siko ndimi yango zoma teke age oza nango taille oza nango oza pena chiffon oza pena tonneau pena ba kendo sombele essence mais ça na vide ya solot kasi na finga yoko oza pena tonneau oza pena tonneau je crois que toka ta émission pour que bien pour na moni comment manquer na respect bon comprendre moi est-ce que baton ba na biso bon comprendre niveau na yonde et là niveau je sais yo na tonneau pende que ne ba Congo ma be penza yo mo za tonneau non tout le ba pe vérité ba to ba yebi plutôt parler on dit que tout le monde cracher moi ça yo bimisa té oh là là. Bon voilà, to comme na suka tina kuto contenu monsieur parce que quand tu es ici énervé ngaza bilobela albara tellement trop bilobela ni ki ndinga mabe. Pour ça to za to beba. Valeur nini? Valeur nini? Bon on a plutôt valeur nini? Valeur mili. On a plutôt valeur mili. Tono ezokende. Oui, c'est ça na vie. Donc comme on soit na voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quand tu as ça sert à rien de continuer l'émission pour Néromo lobi naza mukala Karine, j'accepte mukala Karine Mokonzi la baronne. Nandimi Yango, donc abonnez-vous massivement à notre chaîne Congo Température. Merci beaucoup à Toto Radjabou, à Yadriche Motomètre, à Willy Moucheni, Christian Benabe, Rishi Kapinda, Yolande Dikandou Nakata Milus. Oza mabango boaka, tuna telemarato kento katama. Ah telemara. Navalini. Voilà, émission comme Inasuka. Bye. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,